Ce que Dieu est en train de me dire, Dieu m'a dit, Josué, tant Marcelo a bandé mon salaire ensemble, tant ce bala, moi sinaye, blanche, Zamba ebisaka déjà, Zamba pesaka déjà bassine, avant moi sinape suyo, mais à cause de la quand on a commis la mobilité, il aurait tant on a reçu. Non, papa, dans les gars, pour défendre Marcelo, pour nous défendre le couta, il y a ma serviteur. Le couta, il y a mon sous. À livrer moi, c'est naïe, à dire aussi, pas parti, et pas y a madame, moko, comme pour naïe, Babylone la grande. Makamuni yomoni, makamuni alobili na yo. Makambo yebi singezali. Ndekwati ko sala alliance sota ke sala pacte na mwasi babengi na kombo ya Babylone la grande. La profondeur à magie, donc quand tu vas réunion mususu, moi il besoin de liste faire en parler à distance. Moi il pousse na boisalité, moi il mon exaté. Mais tu tika liko yoka demo kombo Babylone la grande té. Mais tu tika liko yoka demo kombo Babylone la grande té. Non, papa ngana travail magie. Ce qui Marcelo a lobby qui alia mutu, a relia moi sinayete. Attends, on a su tant qu'à moi 2 minutes au bon de la Zambie, c'est la volonté de Dieu. Nzamba sou mutunaye. Bon, c'est-à-dire Nzamba est incapable de regarder Sabino, ceux qui disent Salemi. Mais avant, nana les gars qui la télévision pour nous annoncer que moi ça Marcelo Sokouf. Nous enseignons. Vous savez, nous avons voulu, c'était le jour de la Pentecôte. Il n'y a pas de Pentecôte sans la puissance du Saint-Esprit. Non, terre Pentecôte, na ba flambeau est ça Saint-Esprit. Flambeau il ngolo bateke ça signe Saint-Esprit. Non, ce qui flambeau c'est là qui signe Saint-Esprit, mon bout toi quand on a drapeau, mon bout c'est que ça là. Et le Saint-Esprit pour nous est représenté depuis le jour même de la Pentecôte, juste après Jésus-Christ, était représenté par le feu. Et nous avons voulu emmener le feu. Mon salade estati ya liberté. Pour simba flambeau. Nana pasteur ni na kenda ko yebse ko ça flambeau place wana. Bon si ko tanga so expliquer biloko ba flambeau signe ya moto, signe ya Saint-Esprit. Problème ça te. Si ko bato ba lati ba kagoul, banani ba ange. Abimi se bango banani ba ange. Papa, okoto za na kisite bisala sala. Ebimisho mutu akabakisi. Ebimisho bato mutu bakisi. Au moins le pasteur Sony a sali ba campagne ya minene. C'était les 3 dimensions simplement du tabernacle. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. C'est ce que ça représentait simplement. Lieu saint, lieu parvis, lieu saint, lieu très saint. Et ça, tu n'as pas ça, il y a 3 choses. Jean 10, pour détruire, dérober et tuer. Shalom peuple de Dieu, Nzamba Pambola Bino na mabota nyoso tu, bandeko nyoso tu ya Chebiso TV, obolanda Chebiso TV. Oyebo yebi le prophète Josué qui tout là munongo, chaque fois nazako leka pona kosenga lisungi. Lisungi na yo, lisungi na ngai et que ça la ke bana obaboko na malamu. Tozo koloba chaque fois que on n'a pas de possibilité, toza na makokité pona koluka moya kolesa bana oyo. Et soko talibana ndenge bazako lia et soko tali même ndako to vandi bakuna kisabino bokomona ke ndako za malamu te vi bana bazala ki nango na beyate na vi bazana ngo leza passe même soko tali place bana bazako lala bokomona ngo za penza malamu te yango na to pusani pene na bino bande ko nyoso to o boyebi ke bo soutenaka orphelinat bo soutenaka ba orphelin bo soutenir orphelinat oyo bo soutenir pe ba orphelin oyo malgré ba misusu mi balé to sa tout bazana classe au totalité bana tozana bango ni surtout à 20 et ceux qui botali bana ndambo bazana classe pe ndambo bango batikali awa o bazotanga bazamuke o bazotanga te bazaibele. C'est pourquoi na ye na chaîne na biso Chebiso TV bandeko nyonso to bolanda Chebiso TV bo soutenir bana oyo bazwa pe via malam boza ebele bogota la biso mokili mobimba na pesi bino mbote. Merci na lolenge bogota la biso boza fidèle na chaîne na mio bonga mingi Chebiso Télévision. Na pesi bino longonia pe na pesi bino mbote sika boza mili soso. Na pesi merci na sponsor na biso officiel Jésus-Christ de Nazareth, c'est un des sponsors officiels. Il y a émission Oyo Police de Star. Na pesi merci na ba technicien na biso o bazali ko réaliser pe commenter émission kitoko po bola na biso na banda kuna bino to mape kitoko. Na pesi na régie finale 98
il y a des réalisation et puis régie finale n'a pas si cordon sinando Kumbote ainsi que Detenabiso Didi Mosolo. Je salue aussi ma femme Lydie Mokadi. Alors mesdames messieurs, lelo na demande na bino lisusu toyei koyambela bino moko ya basali na Nzambe oyo bosengaka toujours par makambo ekoloba ma actualité dans internet, actualité za mokili bosengi papa Josué Kitula ameka pe koya to meka kolobela pe makambo oyo bat ba koloba. Après ça fait point de vue na ye na lolenge na ye. Alors je m'en vais dire bonjour papa, bonjour. Merci, bonjour papa. Voilà. Toyambio na émission na biso Police de Star, quand même sur la Losambo, ne mo mesano, potokota na mozindo, ya émission mkwalelo. Seigneur les grands dieux na pamboli lisusu chaîne wezo salake to panda sango malamu na pamboli lisusu bandeko nyonso to bazolanda biso etika lipamboli na yo elanda moto nyonso to si ya kosala partage na kombo na Yesu Christ. Amen. Amen. L'homme de Dieu, Bakundaki, moi si à pasteur Marcelo, c'était hier lundi. Alors, yo en tant que serviteur de l'Éternel, parce que beaucoup de gens ont critiqué l'homme de Dieu, Moussoupe Bakwa Kizeye, Moussoupe Balobik et moi, c'est Alekisaki. Yo en tant que Moussa Nzambe, lis notre point de vue nos années. Bon. Papa, je crois que basé à ce qui concerne la spiritualité. Et suivant, quand on a les caraming dans la chaîne à télévision, il y a un qui expliqué de comment awa. Ce qui m'a dit na Chebiso TV, à Linga Banda Kopé, ça Kobanda Biloba Loba, Nzamba la Kisinga, Nzamba le Belingai. Papa Memaka Bango, j'irai le cola prophète Joshua Jiraka, à Jiraka l'ikola Moutunaye, à j'irai l'ikola Bananaye, à j'irai même l'ikola Génération Naye. Pourquoi? Parce que Moutounio Sotoza Koluka à la télévision, peut-être pour parler, et loco peut-être Nzamba Lobeliete, mais il voulait faire un misobato Nzamba Lobi. Loi, premièrement, lui est le naturel. Lui est le naturel, oyo ezali volonté Nzambe, oyo Nzambe a accorda. Papa chacun de notre tambolaka, première ami na biso ezali loi. Donc oyo olali ezana batum suspect ala la kufa. Nanzela liwa nanzela pongi ala mukite ezana mutu mususu pe akenda ko sokola nanzela ko sokola pa kufi donc liwa ça na biso partout. Alors pour un problème il y a moi si à pasteur Marcelo et le moment que j'étais en train de consulter l'Éternel pour savoir est-ce que bamakambo yo parce que dans l'antenne dans mon moi si moko boyen de ya saki koloba lobi que non à mon moi si Marcelo na maboko ya satana et ba ange. Moi, je suis accompagné avec les anges. Puis, ange, il y a qui peut défendre moi si y a pasteur Marcelo. Et ange, échoué parce que Satana a récupéré qui moi, ça pasteur Marcelo. Parce que soit disant mon tour, a livré moi, et ça pasteur Marcelo. Et puis, c'est la maman passé. Maman, on a repéré cette image pour me quand on la télévision. Papa, maman a peut-être bandit malade. Et ça me parle là, il y a des bossos. Na mona ken sampati ndaba ange pour l'intervention ya mutu pe ba ange va échouer. Donc ça montre déjà que ça mensonge. Ngati on a zolanda bandeng ba toza ko lobaki Marcelo a livré moi sinaye a memaki ngale bi Marcelo te. Na tika la parole la ndaka Marcelo to. Ana mutu yo je parle toujours la vérité. Problème à Marcelo to tango oyo Marcelo zo bala moi sinaye. Ce que Dieu est en train de me dire, Dieu m'a dit, Josué, tant Marcelo abandonné mon salaire ensemble, tant je bala, moi sinaye blanche, Zamba ebisaka déjà, Zamba pesaka déjà bassine, avant moi sinape suyo, mais à cause de là, quand on a commis la samokilité, il aurait tant on a rejoint. Marcelo na conscience naye, a Isaki koyeba par rapport à bassine Zamba pesaki, et pas koki Zamba c'est la volonté naye. Et tout le monde qui passe à la télévision pour parler que Marcelo qui a livré moi sinaye, na langue même mon monsieur sur le bac non, Marcelo qui a livré moi sinaye, et pas il y a madame et moko boye, comme pour Babylone la grande. Papa ngara travailler machi. Pas tu resiné ben partir na Babylone la grande non. Non, papa, dans les cas pour défendre Marcelo, pour nous défendre le couta, il y a ma serviteur. Le couta, ça, c'est mon sous. Papa, a livré moi sinaye, a dit aussi ne pas partir moko, et pas il y a madame moko, comme pour aller Babylone la grande. Biso banda, to côté magie, to côté la profondeur la magie, to côté ma réunion mon sous.
Moi, je suis allé faire à parler à la distance. Moi, je pousse à la boisalité. Moi, je mon exaté. Mais tu sais qu'il y a des mots comme Babylone la grande. Babylone la grande, tu as parler d'Apocalypse. Il faut bien, on parle sur l'église catholique. Parle sur la Babylone la grande. Mais comme ici, Babylone la grande, un grand sirène, oh yo, Maxelo qui a signé, Maxelo m'a vraiment signé. Non, papa n'a travail magie. Ce qui Maxelo a lobby qui a lié Moutou, a relié moi signé, a relié l'église. Ok. Parce que même dans la foule, même dans le concert, sacrifice les gars mis dans cela, il y a foule. Car l'église, 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 c'est 10 000, 15 000 personnes. Ceux qui ne l'ont pas il y a des bantimi, même à il y a 1000 bantimi. Et je refais ça. Bon, il y a peut-être qui a qui nous livrer moi sinaye pour me qu'il me bimbe ganga. Et ça volonté ensemble papa, ça m'a sali volonté naye, ça m'a sali mokano naye. Mais est-ce que dans le monde amulili ceux qui m'ont allié moutifa qu'on a bango? Et pourquoi pasteur Marcelo kuluka kokunda moi sinaye batu bana na posa balela. Mais il y a ninga si ça matanga. Yango ba ko akize pe ki lokola yebi neto yo qui paraît que pas mon en flou na famille à madame ya moi sinaye blanche. Bon, papa je sais que oyebi problème de choses auto sala kanayango c'est un homme de Dieu. Église c'est la yabte le manacher. Moussala ensemble Maxelo so sala. Moi je parle à la fois à la vraie, mais moi je parle de réalité. Moussala ensemble oyo nzambaza ko c'est la Maxelo na yango. Papa nanga chèque. Nzamba so c'est na chair. Nzamba so c'est la terre botana nzambe. Le papa même ceux qui m'a vendu ces blanches pendant une année à la mukate. Et ça qui et par rapport à Maxelo et par rapport à Moussala, ngande na solo bana na prouvé. Grand frère nanga kufaki vendredi. Akufaki vendredi, mais je crois ce que c'est qui a complication et bon peut-être Joseph na retour le bana peut-être samedi pardon. Mercredi na retour kundaye, lobby mercredi na koko kundaye. Papa, et ça par rapport biso ba bembe ou mais la mingi parce que tout ça est le côté. Il faut y a la 1000 fois, il y a la 50 fois pour tout sangisa tout le corbillard, tout le sale. Donc et c'est un biso bon. Maxel il a l'argent. Asa na mbongo na ye. Papa, mais loko nyonso bato bakotu koloba. Tata on a su tant qu'à moi 2 minutes au bon de l'Assemblée, c'est la volonté de Dieu. Nzamba su mutu na ye. Et batika Maxelo. Et lungo le bateke ceux qui montaient élevé, montakoto ku fa famille na bangote. Papa chic. Au moins nga ndenge to salaga wa. Mukoloka kakyo mutu moko ki la famille na papa. Ba ko kolata yo, be monsieur resale melayo. To papa chic alia. Mais oyo biso moko to yebike eloko ebandaki awa eza ko mata malembe courage à mutu. Papa la plupart ya bato basa koleka bana na nzambe bokanga matoyi bolanda babiloko wana te bato bayebaka kaka soki mutu moko boya monene na kufi nde ba professeur bandi koya mais avant kufa. Bon, c'est-à-dire nzambe baza incapable de yebisa bino ayebisaka bato kaka soki likambo esalemi mais avant nana lekaki na télévision pour na ko annoncer moi ça Marcelo so kufa. Na télévision, à part hier, on a essayé la télévision, on a parlé sur la mort. Mais ça, l'ensemble, nous surtout dans nos les cas, biso le baquet, tout ça, ça l'ensemble, on s'en va passer ce message, on s'en va taler ça qui biso. Mais avant moi, ça marche, c'est là Koufa. Non, il y a les cas qui la télévision pour nous ça marche, c'est là que non, moi, sur la ça Koufa. Mon tasate. Nga ceux qui laissent la besoin de écouter la Maxelo, même nga qui tout l'entraîne dans la salle, non, écoute naïe, ayam parasa la bureau. Ce qui dit déjà que non, il y a un prophète de Dieu. Asana libanda, il y a une communauté ou bien effet qui chose qui tout là. Asana libanda, mon toit liboso tant ba kombe kotaka. Papa, et ça organisation na ye. Denga ba kombe kotaka, tant ba moni déjà que non, un homme de Dieu, a vraiment côté selangaye. Donc il a transmettre message. OK. On se mona. Mais ce que il y a ba basa ko linga ba bima ba prophète, c'est maliwa mutu. Et ça c'était papa. Mais l'homme de Dieu, tout son moment moqué la spiritualité. Ce qui est allié mutu ne bono na besoin na kindoki wana lié mutu il est 42 ni procédure wana papa c'est que procédure premièrement avant tolia tant tout ça la magie pour bolia mutu puis ce qui pourquoi batina mutu allié moi sinaye et ils ara pour na grade quand on a mouli les agi bon pourquoi bon et là quoi liboso et ça la pourquoi ce qui balingi batinda ke olia moi sinayo et ça la mingi par rapport à la grandeur.
olingo mata niveau moko boye olingo koma na niveau moko boye il faut bay oyo ka passe au moins neti biso ba chrétien to salaka ozana 10 000 francs mais aucune église ba lebino que non to lingi to somba bafle mozo tala ke bafle wana ça coûte 10 000 ndenge mozo bimiso zo pesa mozo sikala maboko pamba oyo ka passe et la même chose aussi na spiritualité tango lingo koma na niveau moko boye au tête la capacité moko boye bakosenga balobi ke non pona eloko oyo okoma na niveau oyo il faut pesa biso mwasi na yo ok moi ça appartient en surtout na yo tango okopesa ye okoyoka pasi nde koyoka no pasi wana nde ekesenga ke okoma na ba dimension oyo ezali élevé to soit okopesi mwasi na yo bakotoloba na yo ke non pendant 5 ans okozala soit tokopesa yo exemple 30 millions de dollars. On reçoit yango année aujourd'hui peut-être 5 millions année 5 millions 5 millions 5 millions soit 3 millions 3 millions 3 millions soit 4 millions 4 millions 4 millions chaque année. Si pendant 5 ans la totalité c'est par exemple 30 millions. Ndé ba koto ba kino pesa biso mwasi na yo. Opesi mwasi. Ndenge salela. Et mwasi wana po opesa ye pe pesa la mwasi yo bali. OK, yalikangu te. Yalikangu lobande nganga tant que tu travailles magie ngande la kotiko kende na baby si moi ça likangu na lié. OK, mais yo tango yo koluka ki c'est pas nanga po ozwa oboma mwasi il faut mwasi wana balaye. OK, mama ya bana na yo il faut bana wana pe ko bosa na tete tango so boma bana wana pe faut tika na pasi ndenge sala ke bozumbongo et ça n'importe quel mois c'était. OK, moi signe surtout parce que moi signe 60 mon côté. Moi signe 60 mon côté. Ndenge ni l'homme de Dieu. Parce que moi so yo ko bana à côté déjà dans alliance na yo. OK. Omoni de tango yo so ki no bana oza ko zwa déjà oza ko kende ko kokisa moko ya prophétie ya Bible ndenge Bible lobi ke moi mobala kotika baboti na yebo bakotika bakosangana bakokoma mutu moko déjà tango yo so ki no pesa mbongo okomi tya na autorité okomi tya na pouvoir likola mwasi wana. yango wana omoni ke tango okopesa déjà mbongo bino mibale bokomi eloko moko mais mobali o même ndenge ozolandaka na télévision soko bala mwana bato te beyebaka ke non mwana wana mwasi wana koloba te kata mwasi na yo même spiritualité bakoki koya ndoto akoki koya akoti na ndaku epa mwasi obala te babomi ye mais soki lokolo obali mwasi akomi ya yo même libota na bango si tu pries pour libota na bango ya kokota ya kolia mwasi wana loba peut-être yo moko bofungola ba porte parce que po balia yeke ça le problème. Parce que déjà, mbongo basanga yo pesa, mbongo ba festo yo pesa, et ça déjà singa la kingo. Et bon, on va passer la qui mbongo et pas no koto mbala kasi. Bon, essentiel ceux qui papa kufa, ça déjà mariage. Et ça mariage, famille de chez Liaki. Et ça un symbole. Et symbole en tant que pesa, mariage en ça maka, mariage c'est ça physique et mariage c'est ça aussi spirituel. Mais yebi sabiso nanu ba pasteur ba na woye panayo po ba luka nini tango zaki ko pesa ba kisi. Papa pasteur ba no ko zo nini onction, succès ba ton église et comment expliquer que non malgré ba pas Satan mais ba ko utiliser comme Jésus Seigneur Jésus-Christ. Au moins que non ba tupi ba okuya ba obika. Et ça la phénomène on a ndenge. Oui, on a ko expliquer biso makama on ndenge salama. Donc c'est-à-dire quoi? Le moment que pasteur asa ko ya et pas na quand on travaille magie pour aya ko zwa biloko il y a onction. Donc c'est-à-dire que les pasteurs en a premièrement face à la pasteur a appelé. OK. Oya benga mi penye panzambete et ça pasteur ayo ki nzambete a ya pona ye amoni que non il faut na kende na banda musala ya nzambe et ye wana nde akoya tango akoya ako expliquer biso na ça na besoin na bande d'église mais na ça na besoin de fulanga pour bato aya nde na kozwa likasa et ça na likasa moko e botaka na mai ba benga ngo likasa kongwa sika. Donc ça là qui est bakoto katango na yebisio que le moment que yo kotu ko sala na église osa kote ya osa koloba zwa ka likasa otia akozwa likasa wana atia na sa mpebo apandi ko sakola tanga zo sakola bilo bozo mona yem tazo sakola or que esprit ya mai ndeto sakola na kati na ye tanga zo bonte la pona batu asa ko simba batu batu asa ko koye bilo bozo kanisa ke non ndenga zo simba batu na c'est Dieu mais ce n'est pas Dieu donc onction satanique ndezo ko saka batu et le thé
opposer une question moko pourquoi les mêmes personnes abel la Jésus babel la Jésus Christ o yongana o lelo tozo bel la te et Jésus bango babel la ka et ça Jésus o yo asali na kati ya monde ya na kati ya magie divinité et na meka ko expliquer bino papa chic na kati ya magie divinité et ça magie o yo kokendo kokuta batu nyonso to babenga banzambe ba travers na kati ya bazali na kati ya magie na divinité o yo kokuta Kimbangu, il y a divinité Azali, Okuta Branham, divinité Azali, Okuta Jésus-Christ, divinité Azali, Okuta Samson, divinité Azali, Okuta Soko Vandisi Makanisi Kalana Kingabo, et Salina Katiermo Bazikou Benga, Aigle Noir. Aigle Noir Azali qui ce qui a télé la chair, au bête le coffre à gagner au nom de Jésus. Moutakouyi. Mais Azaki na Kisnaye. Soko zongi si makanisi tant to sokola ezalaki na katiramo bazaki kobenga ye mvula le fou. Oui, alléluia. Azali sur babeti agangi alléluia. Bato zongi si amen. Alléluia. Amen akokoya te. C'est katir là. Mais comment on a na komba sambe na munoko mais aso porter magie. Donc c'est-à-dire que papa chic dans le domaine de la spiritualité, il faut savoir qu'il y a des faux Jésus, il y a aussi des vrais Jésus. OK. Il a de faux Jésus. Alors, tout le monde va belle la kawana ba faux Jésus. Il y a bazor belle la Jésus Christ, Jésus Christ, Jésus Christ. Il y a baka qui bazana Jésus. Il y a faux. Oh, il bango bazor bende na kata divinité. Et Jésus wana na kata divinité. Nde pasteur. Sina liboso po ba que pasteur oyo aso travailler. Azana faux Jésus na kata na ye. Bondumba que ça la lokola. Koleka. Et que zongi kutu muke papa. Et que ye zongi mate kiti. Donc remona mutama ki ona e kobo evanda. Et le dé, la carte moutono kokuta ye kipide akozala kipide muto akozala na koso ya mbongo et troisième des choses le kokuta na carte moutoana akozala na égoïste aliaka na batute akolia na batute pourquoi papa chic parce que ayebi ke ye akendaka kolia nie ayebi ke ye asopaka makila ayebi ke ye asokolaka makila na butu akotaba te exemple mbongo na pasi yango lo komona ko yebisa batu ke so bolingi bokia na bino po ayebi ke secret na ye ezali ke azali sika moko kendaka oyo batu bayaka. Mais na nyonso wana l'homme de Dieu conséquence ya bandimi kozala nini soki mosali pasteur aza bongo bato ba oyo osamba na itonga wana ba prière na bango ekondimama to bango nyonso bakoisami na masumu ya pasteur. Oui, eza question moko kitoko mingi papa chic, eza question moko malamu koleka. Première des choses, batu nyonso surtout oyo baza na kati église wana il faut bakake bazali na kati ya emprise ya diable. Et pasteur ndazo contrôler ba âme na bango. Pasteur wana nde azali lokola nzambe ba âme batu nyonso surtout wana. Yango loko mona na kati ya église marque wana ba kotu ko mona ke mama moko ko kuta pasteur penza na mwasi na kati ya biro na église bango ekufaka te. Eza kaka pana biso toliaka misunité bato bazokende kaka basala musuni na bango eza basali musuni ya azuni ya mabimisi bango basali musuni na bango ya mbika bato bazokende kaka mais ba oya nzambe na kati ya fulu wana na kati ya biloko na église bongo elingo bato ya nzambe basalaka te ya nzambe pe basalaka mais oyo komona ke kende il futa moko même le Saint-Esprit mandroye la kiseke non bisuko za yote bisuko za yote exana tamoko oyo kotsika bisika wana pour que nous servir nzambe la plupart bato bayaka place wana o batika la ti ba ken enfer et ça ba oyo kombo na bango komama na liste bo moyité mais ceux qui un bon chrétien kombo na yo komama na liste bo moy le baka kende obimaka na bisika wana parce que ça bisuko za mbongisi te. Voilà, merci beaucoup l'homme de Dieu. Alors, Moutuna Moussou Ezali. Lelo yo matang eleki quand je dis que parce que bakundaki madame ya Marcelo lobby lundi, lelo to de bongo mokolo ya mardi. Alors, l'homme de Dieu, conseil ni kopé sapé bassin na nzambe o ya biso ya lelo yo. Oyo balingi ko l'accepte bana makamo même or ki pe banso bana makamo te nzamba o sela bango. Conseil ni kopé sa biso bango bassin na nzambe. Batambola lolenge nini pona ko éviter makambo nyonso. Première des choses papa nangai nzamba pambola papa nanga tambola ko ke bisika zali nzamba pambola koko nanga kelan papa tambola koko na to na makambo modèle hôtel. Non. Mais apparemment atambola ki malamu non papa atako kufa ya papa baruti donc loko moko terme bazab exemplaire. OK bazab exemplaire. Bazali ba miroir obiso totalaka. Papa, conseil nga na ko topesa bato eza toujours que
Ce qui zamba bengo na musala oyo. To foxete. Parce que le papa barouti papa ndenga kufi na barouti akufi millionnaire hein. Barouti akufi millionnaire. Mais to kuti papa wana na sababu so baté même biloko denile ça ça iko baloba wana papa barouti azali mutaba science viens wana on dirait bon qu'il est mon docteur atana non vieux wana peut-être il a des problèmes bon qu'il est docteur pensa oya otala vieux wana comme s'il a des problèmes et conseil on a retope ça va ça en Zambie to landa ba papa wana total la marche à papa barouti total la marche à papa Kelan total la marche à papa Tambulukok total la marche oyo ya papa na msa dina bala basala kina yango. Ce qui te lundi bango papa et que ça la malam on moni et l'eau que bon mabiso le lo awa et ça bisala sala même l'eau qu'on a somme dans kunangai il y a première riz c'est qui mbi ya ça koloba même temps à défendre makamunyon so bat soye à défendre les qui tourne makas à lobby et les bons spectacles et tout mais yo na lisu pe na lolenge pasteur Moïse mi à répondre ba tout selon ba question wana yo mono ikena malamu e balana kina ba makamoto mona kina stade de martyr papa omoni okoto salano na kisité okoto salano pe na magité papa chic omoni ka na zao na salanga na kisité pe na bakelo ko na sana kisité lo les hommes nanga ce qui na sui kaka les sala moko na koti siao na sui nzeta fufu na koti na ngwa papa na banzambala papa chic même yo kokima okobaki no type comme mystique pourquoi parce que na luki na changé même façon nanga biloko nyo surtout ndeko Moïse Mbi alobi à défendre de l'autre côté pas nanga alobi pe l'autre côté parce que le Saint-Esprit oya so comparé na terre Pentecôte na ba flambeau et ça Saint-Esprit te flambeau a ngolo bateke ça sina Saint-Esprit non ce qui flambeau c'est là qui sina Saint-Esprit mobutu tseka ngona drapeau mobutu c'est que sambela pasteur mobutu kombo les alaki nani pour mobutu là na terre ya so flambeau tsana kata chapeau na kati ya drapeau mutu sala estati ya liberté pour simba flambeau nana pasteur ni na kenda ko yebise ko tsas flambeau place wana papa lo ba beblo ko sa malamu bon si ko tanga so expliquer biloko ba flambeau signe ya moto signe ya Saint-Esprit problème ça te si ko bato balati ba kagul ba nani ba ange abimisi bango ba nani ba ange il me ko expliquer biso ndeko Moïse limbisa ngai na linga yo mingi na linga ko mingi mais ndonga le mega ko expliquer biso si ko bato balati ba kagul bango ba nani ba ange papa okotoza na kisité bisala sala et bimisho mutabakisi et bimisho mutabakisi biloko zoloba wana pour moi même le pasteur Moïse Mbiye alanda lokolo na bosali kitanga papa Mbiye parmi mes exemples biso ba jeune to tikali oyo to ba to tikali musala ba Olanda bango wana ba papa Mbiye papa au moins le pasteur Soni a sali ba campagne ya minene to mo tikali comme la tabujite na kati stade de biloko no surtout de Moïse Mbiye alobi a joué pas nangaya ceux qui ne sont pas sungia bingo beta concert mususu atika bisala sala atika biloko so lobo ni ne sala ki na trois étapes liesse ni comment podium na yes sala ki liesse lié zaki na parvis liesse lié tressé et ça n'a pas ça de la trois choses Jean 10 pour détruire dérober et tuer asa pena trois pour afrina ye asa pardon trois ni ne pas ça de la ka atika babilo ko nyusu ton papa bisala sala biloko so loba wana pour moi le pasteur Moïse Mbiye azonga azwa ligne ya papa ndenga salaki. Merci beaucoup l'homme de Dieu narotika yo quelques minutes na émission ngai na pesi merci na ba obano talabiso na tikbino ma boko ya l'homme de Dieu alobana bino makambo ya boni orphelinat yokutika malamu vraiment Zamba Pambola ndeko moko ndeko mibale vraiment atali sungi ya makasi te mais comme ndenge olobaki awa et sali ke bana ba komi ko mela petit na miliki donc je crois que ceux qui continuer boyer ndenge to sako bunda et que senga pe ke to zula bana taka mwanda ku balia pe ndengo lobaka na mama na bana balia ka pe lipa na mateka lipa na mateka bon ya biso pe ba matili pa mobimba malgré na to bando tia mateka te me lipa mobimba to matika même na lipa mobimba donc comme mili qui peut to comme tia mili qui ba ngwana ka fe ya nini donc vraiment Nzamba Pambola bande ko nyo surtout
Même au PCBISO $1, même $2, vraiment, Naza très reconnaissant. Ça me pensa Pambola Bino. Quand même, malgré que si canon tozute, mais quand même, chance, mais allez, Papa Chek. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Alors, mesdames, messieurs, moi je vous laisse entre les mains de l'homme de Dieu, Papa Josué Kitula. Shalom peuple de Dieu, Nzamba Pambola Bino na mabota nyosotu, bandeko nyosotu ya Chebiso TV, obolanda Chebiso TV. Oyebo yebi le prophète Josué Kitula munongo, chaque fois naza koleka pona kosenga lisungi. Lisungi na yo, lisungi na ngai et que ça la ke bana obaboko malamu. Tozo koloba chaque fois que on n'a pas de possibilité, toza na makokite pona koluka moya kolesa bana oyo. Et soko talibana ndenge baza kolia et soko tali même ndako tovandi bakolakisa bino bokomona ke ndako eza malamu te. Vi bana bazalaki nango na beya te, na vi baza nango lelo eza pasi. Même soko tali place bana baza kolala bokomona nango eza penza malamu te. Yango wana topusani pene na bino bandeko nyonso to o boyebi ke bosutenaka orphelinat, bosutenaka baorphelin, bosoutenir orphelinat oyo, bosoutenir pe baorphelin oyo. Malgré ba misusu mibale to misatu baza na classe au totalité bana toza na bango nyonso baza 20 et soki botali bana ndambo baza na classe pe ndambo bango batikali awa o bazotanga baza muke o bazotanga te baza ebele. C'est pourquoi na ye na chaîne na biso Chebiso TV bandeko nyonso to bolandaka Chebiso TV bo soutenir bana oyo bazwa pe vie ya malamu. Merci, peuple de Dieu. Bon, Kakandeng toujours. To mekaka ko expliquer bino voyez que ceux qui chaque fois on l'équipe la télévision n'a parlé sur la spiritualité et la spiritualité des alliés domaine abisso la spiritualité des alliés domaine oyo le prophète Josué a salé la ramingi yango na yeka ko expliquer yo me bien aimé il faut yeba que sorcellerie ezali réel il faut yeba lo komoko magie eza réel il faut yeba lo komoko me bien aimé bitumbo yo zanango bitumbo yo ngana zanango bitumbo kuna zanango eza bitumba o ezali spirituel o eza ko senga ke nzambe a défendre Moi, senga ke nzambe a symbole loboko po abikisa yo na zwina muke mukanda na Psaume 27 David asa kolobelo komoko alobi ke yawe nzambe nde mutu akangola kangai na kati ya filet ya bandeke. Mais bien aimé, mais quand on connaît ça, yo tambola kanase na likola ba filet bandeke David akendaki kolukanin automatiquement David il parle sur le piège des sorciers et bandokinde batiaka ba filet likolo le moment que yo so lala amna yo tango esa ko luka ekende ko lota bandoto amna yo tango so luka emona makambu nde basa ko tiela yo mitambu ke amna yo ekangama lelo sa ko souffrir na problème maladi oyo tamboli na hôpital au monde que non mutako big sur na malade asate. Mais je voulais vous dire une chose que non, il faut savoir que Jésus-Christ a sa capacité ya ko big sur na malade osanango ndeko na so le belo komoko awa osa menacer peut-être un esprit oppression je sens chaque fois na kati na yo bah faut ça koloba so ko sentir chaque fois si tu dors au monde na makolo ya bato et so tambola deux fois oso sentir na kati ndako na yo le kola ke bosa ko lala na bato le kola bato basa ko tambola. Mais bien aimé osa ko linga ko kendo ko tanganga. Je voulais te dire une chose koko tanganga te Jésus-Christ sa vivant Jésus-Christ a zu combo oye l'équipe ba combo no surtout la lingina lo bana yo bitumba niyo so yo sanango soit ko benga biso ato sana malade ato sana ba problème ato monique moi na sana sorcellerie ataba lobi na yo docteur et ça condamné yo alobi que non ozo kufa docteur ça fait sur mikolo alobi que malade yo orobi kanango te. Je voulais te dire une chose que non ko perdre confiance te ko tia confiance na on a docteur te mais zongi sa misu na yo sur la croix de Golgotha et ça na moto moko moya tika ki trône atiki bosambe atiki ba ange atiki kiti ya bokonzi antimi akita akufa potina ke yo ozwafi afin que yo ozala maladie fite afin que maloba ba docteur estimba nzoto na yote na pamboli yo lisusu ya bwesamba pambola yo ya bwesamba batela yo ya bwesamba bundela yo ndeko nyonso to so kolandanga bisiko zali yebaka ke Jésus Christ sa fifa yebaka ke Jésus Christ sa likolo nyonso to asa likolo ki mbangu asa likolo Mahomet asa likolo ya machi asa likolo ya kankara asa likolo nyonso to asa likolo ba problème oso monde sa yo. Même tu vois que tu as des problèmes spirituels il faut yebaka que non Jésus Christ asa likolo nyonso nzamba batela yo nzamba pambola yo et na sepeli mingi na bande konyo surtout oyo bozo soutenir biso na orphelinat bobo sana te bébé na biso ya 3 mois na mbanzi na mikolesa ko ya na robengisa même papa chic boya komona bébé na biso ya 3 mois bo soutenir yo aussi na meliki pe bobo sana te orphelinat na biso nzambe apambola bino bande konyo surtout nzamba batela bino partout bozali et tokangi misu bisika bozali na bondeli bino nzambe
Seigneur, moto nyonso asa maladie, na bikisi na kombo na Yesu Masia. Moto nyonso toi ça problème spirituel, il y a menace à la femme, des maris de nuit. Il y a exemple na chasser l'esprit là au nom puissant de Jésus-Christ. Et tika ya exemple le boko na yo, et là ta moko na moko evanda likola moko na moko au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Numéro de notre téléphone peut-être au tout benga biso, et ça plus 243 81 41 88 012. Soko bengi automatiquement au besoin prophète Josué et monsieur Zali plus 243 85 61 94 94 0 à la fin. Les deux numéros et ça na WhatsApp et les deux numéros ana soko moni kokotuko sunga biso bana na orphelinat na WhatsApp na yone pardon la M-Pesa ton Orange Money et Salina yango lole batela bino nzamba salela bino bolam au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, na pamboli bino na kombo na Yesu place na subolanda ngai nga naza madame Sheila Mwanda et la visionnaire de la fondation Sheila Mwanda. Bien-aimé, nous sommes en train de construire pour les orphelins. La construction est en cours. Yango na eko solliciter batu nyonso ya mite ya malamu oyo baluka ka place ko sunga o baluka place ko pesa mbongo na bango tala place ya malamu ya pesa mbongo na eza na orphelinat chez la Mwanda tozo construire pour na bana na bazanga place ko lala te ole baza na ba famille ole baza na balabala ole baza na église tozo tonga a cadre moko pour na bango pour bango basa luka bana nyonso ba sepela. Bien aimé dans le Seigneur, je regardais encore dans la Bible, Nathalie, histoire à Tabitha. Tabitha, elle faisait les bonnes œuvres. Abandé kotongi la apôtre batinique. Mais un jour, à Koufa, qui c'était vraiment fini pour elle. Mais elle a dit que c'est un bon mot, Ezali, Moula, Moua, abandé pour ça pour apôtre. Bien-aimé, ne te fatigue pas à faire le bien. Alors je suis venue interpeller à toute personne qui a la bonne volonté, qui cherche où aider les enfants, qui cherche où donner son argent dans la place ya malamu ya kotiambo unayo, totongi la banane sika, nsamba kozanga te kopamba la génération future parce que tika la nanunga mutute, c'est ce que je voulais interpeller, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur touche nos cœurs ensemble et tout tiama bobo to continuer œuvre to bandi et que les rapides, nsamba kozanga te kopamba. Je vous aime bien. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur entre dans vos cœurs, dans vos maisons, dans le nom de Jésus. Amen. Sala, juste, Yabolingo, pour n'avoir orphelin. Felina, le âme que pleure, à venir, Yaba orphelin.